Rythme Samu, soko abali ndeko na biso Maxime, ezali te pona mbongo, ezali parce que se retrouvaka na masolo ya mbetu. Mwana oyo akoli na poto, to mwana oyo abotami na poto, jamais akoki kolanda mobali pona mbongo, sokoza millionnaire te, to sokozali milliardaire te. Akoki pe kolanda o te pona kombo. Ezali penza pasi. Soki bazali penza nombre moko ya mukie, même na musapi, okoko konte bango. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soko zali wana, ozali toujours kuyina libala ya Rythme Samu. En tout cas kanisa, mwana oyo abotami na poto, mwana oyo akoli na poto. Eske soki akomi deja ayebi nzota mibali, eloko nini asalaka? Mwana oyo akoli na poto, mwana oyo abotami na poto, soki ake na pharmacie pona koluka ayeba contre soki nini pona kozwa mokumba te, bazwaka yango te pona kaka azwa mokumba te, po biloko kolia ekopesa ye mokumba, parce que alingi abanda kopratika yango, po tango agutango ayebi ke ayokaki pasi, mbala mibale ayokaki elengi, mbala misatu akomprenaki elengi mosusu eza te, oyo eleki oyo. Alors majorité teme, ou bien majorité ya bana bakoli na poto, bana babotami na poto, en tout cas soki agutango ayebi ke eza grand partie ya plaisir oyo eza na mokili oyo, akolingaka agotaka ngo selon modèle na ye. Alors bino ba oyo bozolobela Rythme Samu pota bali, mais Rythme Samu ndenga bali wana foko yeba oyo ezomema 70% ya bolingo na ye na Maxime, ezali liboso masolo ya mbeto, ezali kosangisa nzoto. Me lokola amemaka kombo ya Rythme Samu, moye aloba yango ezali te. Ayebi histoire ya mama na ye. Mama na ye azala na difficulté pona kolakisa ke azosangisa nzoto na mutu oyo. Lokola mama na ye azala na difficulté, Rythme Samu ayebi ke difficulté yango euta parce que azali oyo eyembelaka nkolo. Soko oyembelaka nkolo, fosangisa kaka nzoto na mutu obalaki. Ata oza fidèle na mutu moko, il s'agit bazomono ozosangisa nzoto ya trop, mutu yango azoya epai na yo, tokendeke epai na ye, to bokendeke na hotel, to bokendeke na voiture, bakobenga yo eloko tu. Nakanisa mutu moko te azali awa ayebi teke Sœur Marie Misamu, mama ya Rythme Samu, bakalifia ye ndumba, pe batu na ye oyo bayembaka banzembo nkolo, bayebi na bakombo na baposte no ya batu wana oyo bango baza koloba soi-disant babima balala basangisa nzoto na Sœur Marie Misamu. Alors mwana na ye aza nango conscient na mutu na ye, aza nango kaka te po mama na ye mutu abetelaki lisolo, parce que aza mwana, aza koyoka makambo tu balobaka pa ya mama na ye. Ata bolobi ayoka te, mazalaka na internet, ayokaka makambo tu oyo batu balobaka. Voire même akokozala na ba faux compte ebele, voire même akokozala na makambo ebele pote ayeba histoire oyo balobaka libanda ya mama na ye. Ata bato ebele bakanisaka ayebi te, mais Rythme Samu ndenge aza wana ayebi ebele koleka bato ebele oyo bakanisaka ayebi eloko te. Alors Rythme Samu soki abali, bokanisa yango teke asali erreur, bokanisa yango teke aza mwana moke bakosi ye, mais Rythme Samu aza ko se retrouver,
Pour soki a se retrouvaki te alingaki jamais kondima yango ata baforce ye ata baforce na famille ata baforce na nani parce que azalaka na poto ayebi mingi mibeko pe azali na gu ya bana poto akoli na poto yango wana ezali pasi bolobake Rich Misamu asali erreur. Rich Misamu ayebi asali choix moko clair et net. Rich Misamu ezapeteki boloba na ye eske amonaki mobali ya age na ye te mpona kosangisa nzoto soki alingaki azwa mobali. Rich Misamu ayebi ke soki pe ye abandi kolinga basi mibali ya bakongole ayebi te soki bakokende na ye ti wapi. Soki pe akomi kochange bango mpo oyo aboyi ye azwi susu mosusu achange bokoya koloba ezalaki ya solo mama na ye azalaki ndumba tala mwana azwi lokolo ya mama yango wana fo azela bien sûr bana poto oyo bakoli na poto na oyo babotami na poto bayebi ke kotia mobali litoi epekisami nango te. Rich Misamu mpe akoki kosala yango me Rich Misamu akoki kosala yango mbala ebele te parce que amemaka kombo ya Misamu. Alors lokola pe azokoma moyembi ya nkolo ayebi ke azali surveiller akoma kutu kobanga moto mwindo nyonso meme oza jamaïcain akanisi oza congolais to jamaïcain moko ozalaka na bakongolais soki omoni ye na motu okoki koloba deja ke azobima na motu wana ekoki kobebisela ye carrière. Alors Rich Misamu le sel motu apesa ye bilengi en cachette le sel motu azalaki ne sire azopesa bilengi ezali ye wana. Alors Rich Misamu aza koexplose aza koyoka bagu azoka bilengi na kanisa oyo nyonso alingaka eloko yango mingi lokola papa robo. En tout cas ayebi eloko wana ndenge esalaka ayebi ndenge esalaka mpona kotika yango. En tout cas eza mwa pasi meme soki bayebi sio munganga azali kuna soki oke kosolola na ye ekodimine okoloba non nakokende te bilengi oyo mutu te alongola yango nakoshanza yango mpe na mutu te vomi na kufa na bilengi oyo yango wana. Rich Misamu soki aza na mobali oyo azwi oyo andimi azala mobali na ye papa ya mwana na ye ekoki kozala mpona nzoto ekoki mpe kozala Rich Misamu azwi mpe mokumba kisi bamelaka esimbi te yango baweleli mbangu soki mpe aza na mokumba te alingi deja bazala deja ndako moko babanda deja vie ya couple mpe abota parce que ye pa ya mama na ye abotama kaka ye moko. Bien sûr papa na ye kuna abota me ye akonsideraka mingi neti abotama ye moko yango wana fo apesa mama na ye bakoko meme aza te. Alors soki alobi azela mibali ebele oyo azotia motema bazoya te bazotia eka te oyo nde azomona bagu na ye te bazolinga batia eka ntango mosusu mpe samekaki na jeune ya age na ye me azolinga kosangisa nde nzoto mbala moko na 2 mois yango wana pa ya ndeko mobali oyo en tout cas azopesa bilei na ndenge ye azelaki yango wana. Rich Misamu ayebi ke ntango toza na ndako moko azali siko yanga to bandobota na kozala penza na dose nanga complet ndenge nalingaka voire même ekoki koleka ndenge oyo Karine Mokonzi na Tigre Noir eza koleka abandi kokima mwa moke ndenge pe ye Rich Misamu ayebi beskise abandosala soki eleki moke ti papa akokoma na dose oyo ekokani na oya ye. Rich Misamu erreur moko asali wana eza te. Rich Misamu aza mwana moke te. Rich Misamu aza zoba te. Rich Misamu moto moko te aza kokosa ye. Rich Misamu aza kokosama te kasi ezali bolingo. Soki problème ezosala bino mpona histoire na biographie ya mobali wana en tout cas botika bomitungisama mingi na bolingo oyo ya bino moko oyo aza na libala oyo pe na bali te amitungisa mopona futur na ye ya libala oyo pe aza na bamakangu na ye amitungisa
na makangu na ye mutu na mutu na lingi koloba boye bomitungisa na ba vie sentimentale na bino ezala ya kimakangu ezala ya kikope copine ezala ya kosangisa kaka nzoto ezala ya mariage ezala bovandaka ndako moko mitungisa mingi na oyo ya yo antuka botika ya rythme esamo pamba te ezali ya bango mabena malamu ezali ya bango mutu moko te ayebaka fitir oyo mokolo bato bakokabwana bango moko bayebi d'avance mabala tu oyo ezobala na mokola lelo nyonso na lobi malamu mabala presque nyonso au moins 90% eza na risque ya kokabwana un jour mabala tout même bozali bino mibale ba vierge même bouta église moko boza toujours na risque ya kokabwana parce que epoko tokoti na toza na 21e siècle ezape na makambo nango na makambo etali bolingo ezape na makambo nango na ba comportement oyo eza différent bien sûr eza kaka makambo ekosalama lelo esalama kala mais salama na même vitesse te soki na ntango makala makambo ekende différent mpo mokili mpe eza kokende malembe mais sikoyo mokili eza kokende vitesse kokabwana mpe ekokende na vitesse kozwa mpe bamakangu ekokende na vitesse kotrompe mwasi na yo to mobali ekokende mpe na vitesse sango mpe ekopanzana na vitesse nyonso na vitesse yango wana rythme samo na mobali na ye likambo tokoki kosala kaka kobwakela bango bafrère mpe kosouete bango bonne chance na bolingo na bango ekende ndenge ekokende nzambe atia bango kaka maboko bango moko bakolo bolingo badirige bolingo na bango moko te asali erreur na kati na bango moko te mpe atondi na mayele na kati na bango ezali kaka love eza kaka love amour est aveugle amour ete nyonso eza amour fou ou bien nini ezala non aveugle ezala non fou eza kaka amour love eza love bino nyonso boyebi valeur ya bolingo boyebi eloko nini etindaka kolinga soki olingi ovanda na mutu na ndako ebongi ovanda na mutu oyo olingi soki olingi osangisa nzoto okende na yo okoki osangisa nzoto na mutu olingi te molingi kaka opase na ye bon moment alors mais soki olingi ovandaka na mutu 24 heures sur 24 heures une semaine par une semaine 7 jours par 7 jours en tout cas linga ozala na bolingo linga oyebake okoko supporter bolingo bango yango wana rythme samo aponi soit ezali mutu asali yango rythme samo andimi yango mutu alingaki ye mobali mais mutu andimi yango eza rythme samo yango wana napesi bango susu en tout cas nzambe apambola bango bonne chance na couple na bango na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na
balingaka elengi ya komba Congolais TV vraiment ngamona naza wana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mutu alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.